Bonjour, bonsoir la famille et défendre R de Bozabino Ezanga Sœur Marie-Grâce. Lelo na ye na biso télé-réalité na biso elambela bana poto. Tolobaki tubando tambola tambola. Tubanda kolukila bino bato baolakisa biso ndenge nini. Na loso mobe na linga oli yango. Mwana nga pa linga yango bela ye bolamba ngote. Juste na lamba loso na tia nina. Deni loso bimi rouge ya anti mame bima boete. Lelo na ye koyekola ndeni balamba loso wana. Loso wana eza loso ba Jamaïcain. Ba mélange bleu et belé. Donc ngana bino tozo yekola ensemble. Mwana nga linga yango parce que ngamo mama na ebolamba ngote. Et on a longwe lelo na ye vraiment et pas ya Mami Sendeke, Maman Loboko, a dans la service traiteur na ye, donc lamba côté wana ye assistant à posa restaurant. Donc longo la bino tozo landa ndenge nini a osala loso na ponga pe na okina mekango bolanda biso le na mekango donc to bandi vidéo na biso bolanda biso na kolamba loso na biso. Bonjour sœur Mami. Bonjour sœur Marie-Grâce. Na ye lelo koyekola nde balamba loso wana Bervin alinga ngo mingi siko ngana nde balamba ngo te na ngi okenda biso malembe ngana bandeko nyonso ba internaute baolanda biso babiso balinga ngo babolamba ngo te elongo na biso na bango totala nde balamba ngo présenter biso ba ingrédients na yo nde nini osala ngo Ba ingrédients na biso la tête de mafuta na moto, mafuta ngese ezu déjà moto. Awa nazaka na oignon, na spring onion. Na fait na biso de rien. Donc, osala oignon, osala quoi na koto po kote na misusu awa ezali spring onion na onion normal. Donc ndembi na matungulu. Yango toza nango. OK. Donc toza nango, toza na red bean. Madeso yana chocolat noir. Madeso ya chocolat na betobenga na kisisa madeso ba soda. Red bean. OK. Toza na coconut milk. Batia milk coconut milk. Yeah. Milk kokoti. Ah bon, batia yango nde. OK. Toza na taille na biso oyo yango peza flavor pene simba yango bu. OK. Soki na ngale za nini bomoni yango. Pepper seasoning. Seasonement nyonso tu all purpose seasoning nyonso tu yango oyo poudre muke kaka ya poudre oyo okocha jimbo no les dépend nyonso to kocha da opesaka lokwa ba jimbo kaka mais to kocha poudre oyo nga lambela nga jimbo to na kocha jimbo. OK elongo na bino tolanda so mafuta ese moto na zwi oignon na ngai na spiko na bwaki na kati. Toka mama tungulu sa kwa mako lembu ke toki bafuti kama tungulu muke etoke kani mama si vous souhaitez que vous avez besoin de l'eau pour la fête, c'est ce conseil là, on va ébélé. Ouais, on a pour ça là. Tu as le numéro de la mission à Sewana. Si vous avez besoin de contacter, à bouquet pour ça. OK. Donc, vous avez la fête. Vous avez welcome. Vous avez la langue. Vous avez la fête au bengi. Pour ça, les langues. Vous avez la chicken en haut. Pour la salle, vous avez la chicken en haut, va dire en haut. OK. Donc, il faut la surtout mais bah je vais dire qu'on a chicken en haut ça il a bien en haut peu bon na. Prototype nini atuna sipo kama muke. Na kidogo kama muke. Après ça ni nauzwa coconut milk na ochana kati tukabwa muke sa kolemba na usoba na kati wana. Vas-y, ma petite, l'impression à sauver que ça moi. Donc, on a fait. On a fait, on a dit ça. Tu vois, on a fait que ça moi solo. Quand tu fais ma pilipili, moko. Quand tu as la pilipili, quand on a la bande, on a la pilipili na chati. OK. Et puis moi vert, moi jaune, ça moi bien, on boit une carte mais. On a ça on te pour bande balinga on te. OK. Donc on chape yango pour ça la moi bien.
Sikoyo tozwi ni coconut milk na tobwaki na kati baloli yango. Ok. Donc tia nini canette mba coconut milk. Et dépend na loso ni na tie na loso na ngeza 3 verres ya loso. Ok. Na tie mon so ça peut belé ou tia quantité mo belé pour yokana. Na tie sikoyo moi je so ba soda ni ba tie mala lobi red beet obengaka awa. Donc tiongo na mai na ngona kati na mai na ngo on te pesa sikoyo couleur wana. Ah ok. Mais on te pesa couleur wana. Baloli yango. Baloli. Après nazwi seulement na biso oyo tobaki. Yeah. Utie na kati. Ko mesure total. Mesure ko tia lutu moko. Ndio mtu janga na ibiki ni na uboka mais ko tia lutu moko. Lutu moko ya mokie. Lutu moko ya mokie. Yo to lia kawana. O to lela ok. Ya ko so mo ebele. Ah d'accord. Voilà. Na pose lo so pona lutu pona mesurer. Bomona. Après nazwi oyo parce que on sait comme te pesa ngo goût. Pour faire hein. Ok. Michongo moi donc lutu mobimba. Lutu mobimba. Yango omoni. Ok. Nasi ko nasiki yango etoka banda 5 minutes 5 minutes. Allez après to tikango nazwi poudre na biso oyo. Donc poudre oyo za na mungwa de na kati donc te poudre oyo te su mungwa te. Mungu kutaka muke mais na ota mungwa na kati mwa kati. Ok. Nazwi oyo na boki mwa muke. Ok. Moko. Faut mungu apoko te pena mwa biloko sala mwa bien. Faut mungu apoko se pese bien mungu sala mwa bien. Kilo kaka truc magique. Ok. Na baloli after 5 minutes 5 minutes nde tozonga totia loso na kati. Ok, merci. Puis toka sikoyo et mélanger ba ingrédients na kati na boka loso na après. Ok. Donc tous les 5 minutes. Merci bandeko nyonso bolanda biso. Merci bandeko nyonso bolanda biso. Nde tolobai na biso tolobi na bino toliye kolamba. Elambela bana poto bayekolaka kaka eza na bana mingi tokoli na kati ya mboka oyo baparent bandolakisa biso to bandai kolinga olamba te tondolinga oyekola te mais yo okolo yo bala mibali oyo na bamibali misusu mibali ya bana poto te obala mibali moko bazairwa akotine kishasa fo alia fufu fo alia pondu fo alia nini tokomi na problème ya oliyekola olamba ngo oyebi yango te mais yalingi siko alia biloko wana donc eza retard te koyekola nga mwana nga linga loso oyo nayebi nango olamba ngo te nayebi olamba ngo te mokonzi na lamba na tiaki pe ki sa 5 glace ebima rouge donc nayebi si bino yobi mam what's this ngabi it's rice eat abi nde ya anti mameza la boete donc namoni ke non à chaque fois kaka ayaka olia yango awa nabi te nga mope folo na ya na yekola kolamba donc ndenga nazoyekola nakangi ba ingrédient oyo donc video oyo nazongela suki kotala yango nga mona tala ingrédient oyo nakomi na sombi ndenge le même chose yo po koyekola donc bosabone na Time of Grace na YouTube na biso Time of Grace kuna bozwa ba video na biso ya ebele ya sœur mami awalakisa biso ndenge ni balambaka ndeni na osaba ba ingrédients bilo ni se bele kaka ya créaka ya za muto mwa créaka donc ya binza papa mbola côté wana soki poza na besoin na yo ya besoin ya loko moko na ndaku no balambela yo bo mona ba video bele bilo ba mbisi na sala donc mbisi na londo baluka balingango na ba fete umela te babundela ngo so za na besoin nango oyambi ba pana ndako za na courage olamba te oko contacter aosalela yango oza na fete okocontacte nyonso ocontacte ya olamba yo moko ye kozwa akolamba ko yo otikela so olingi service traiteur donc eza bongo mpona restaurant eza déjà en cours donc nzambe esa pongo baporte kitona tozelaka ata nango ekokisama yango wana nga na bino tozela loso oyo ebela po loso nalinga yango memba liboso namona nde balamba yango baopportunité mosusu tozala tozwaka tonéglige yango sikoyo tozwi opportunité oyo ya oyekola kolia ya olamba yango toye donc toza na bino elongo tozolanda merci. Ok soso yango ebeli sikoyo soso yango ebeli bomoni ese mixe voilà
So nazwi loso. Natia puis 3 kopo hein. 3 kopo ya loso. Efunike na kati. Epi na baloli yango. Malona ochama mai ndambo. Donc ça m'a ébélé pour bima potopoto. Et potopoto te. Normalement si on a tiré 2 verres à l'eau, on a tiré 2 verres à l'eau. Si on a tiré 3 verres, on a tiré 3 mailles. 3 verres à maille. 3 verres à maille. Si on a tiré mai ébélé pour ceux qui toki na otalango. Si on a monné quitter maximum muke kaka. Après na tiré ni au papier aluminium pour na vapeur na ce que bela bima moko. Ah ok donc aluminium ébélé. Mai tokana so mai kumo kita. Na tiré quoi aluminium likolo. Parce que vous avez vapeur, wana et bélissi yango et biso ko moko. Pour faire ça moko. OK. So when on sous accès des aluminium mais c'était pas quoi ça chasser de ça chasser na kito ta chasser na. Ah OK. Au tu chasser, au fini yango. Na vapeur wana beli. Donc faut tika yango pendant 20 minutes. Donc tu tika pendant 20 minutes. Et ça va 20 minutes pour belle alors. Ouais, 20 minutes. Pour belle. Tu belle là, nous tenons to zonga suka après total yango. Ok, d'accord. Donc, tu utilises l'eau sur ma biseau pendant 20 minutes. Tu finis pendant 20 minutes. Donc, 20 minutes, tu utilises et belle. Donc, nous allons qu'à 20 minutes. So, ça va au moins des aides. Ça, la sauce, c'est belly. Après, c'est 20 minutes. Tu as tout à l'heure. Des sauce, l'eau sur ma biseau et bima. Donc, nde na moni bwe ai Dervin bolo ba lisusu what's this tozonga. Ok. Sikolo na biso ebeli. Nde tandingi ndoso maleso mati likolo. Sona balola ngoma moke pona se ekauka te. Ezika te. Ekangama te. Baloli yango. Esali baloli yango. Ayo makasi. Kochaka moto mai mamuke. Kwa moko. Mai mamuke si. On na koti si on fait boye. Puis kangama te. Papa du zate men, aussi chasser. Puis bela na moi vapeur wana. Kono dimne moto to tika. Wana na ti moto na 3. Pe bela suko malembe ezika te. Pour le social ka so ti moto na 5, bezo ba mo pas eziki. Ouais. Donc faut ti moto na 3. Na 3 la moto bela suko malembe na vapeur wana. Après 10 minutes ozonga total ya mo lisusu. 10 minutes. 10 minutes. Pour bela bien pe moko. Donc biso tozaki 20 minutes. Ya ko buzia mai kauka nyonso. Après tu chasser après 10 minutes tozonga susu pe total en donc à suivre tozozela ebela totala ndenge nini. Donc c'était ça ne tolobaki elambela bana poto toyekola olamba na yo yekola olamba loso na linga yango mwana nga linga yango mena yeba olamba yango te lelo na yo yekola lobinga mona omeka nde balamba yango donc eza trop tard te mpona oyekola ntango nano oza na vie nano okufi te eza possible ya koyekola nyonso. Bosabone ebele na Time of Grace TV. Bosabone na Time of Grace TV. Nzambe azanga te opambola bino. Babone na bino to nango besoin mpona kosoutenir pe a Fondation Hand of Grace. Poto sunga bana biso partout na Afrique. Bandeko na biso partout place bazali. Donc nzambe apambola bino. Merci. Tous là 10 minutes encore. Siko tozongi, loso na biso ebeli. Yango tolongoli chasser. Wow. Et moko penza. Ndenge na lingaki, ndeza pe bongo. Moko motani ngebimi. Na Dervin ali ala loso normal, te ali araba loso aboye. Moko fo balo moko so biso yango ebeli isi sikolo on
na chicken okolia ona nyonso nyonso to moni ko sepela nango ole nango donc grâce lobi nini merci nde na bai bayekola kaka na ye oyekola loso ba jamaïcain ya loso ba jamaïcain na ye oyekola ngo donc eza na retard te ya oyekola wana ezalaki ngai sor na bino Marie Grâce utayambeli biso mami Sendeke ye aza na service à traiteur alambaka donc so oza na besoin ya service à traiteur aolambelo même ata so yambi bapaya na ndako aolamba bao balia loboko me bayebi yo na olia te okoki komeka bateme fete anniversaire fete ya libala nyonso tu ye aza wana asala yango donc nga nayeka juste koyekola loso opo mwana nga alinga yango mingi yango nayeki nayekola sikoyo lokola nayebi boye nga moko lobi tolobi okula bozwa video na omeka yango nasoyebi ebimi ndenge na te na ozonga me biloko nyonso to atiaki baingrédient namoni mpe nakomi na koyekola donc merci na bino bolandaki biso bosabone nde tolobi ebelebele na YouTube na biso Time of Grace bosabone kuna ebelebele babotelanga bandeko nyonso botelanga mama Malongi page na biso YouTube na biso ya vase d'honneur en Jésus-Christ kuna pe na lekaka exhortation na lekaka ba émission bosabone pe kuna ebelebele na mois de mars oyo bomona biso na vase d'honneur ebele kuna koya ko telemisa ba mama kolakisa ba mama boza nani mama aza nani mwasi aza nani donc nzambe apambola bino tosuki lelo derrière Carmire ezalaki Leo Sista Magi Maluka nzambe apambola ye donc nasepeli bosabone se bosabone ça biso bien massivement ebele nzambe apambola bino lelo toza le 1er mars nzambe abatela biso ndenge abatela biso na février mois oyo abatela bino na pamboli na déclarer ba bonheur na déclarer ba bénédiction ya ebele package mo ba bénédiction na mois oyo ya mars nzambe abikamu asala différence ba oyo ye na ba oyo ye te tika te nzambe apambola bino merci na bino merci na sœur Nicole merci na mama 12 tobosani te mima de moi à Kinshasa mes condoléances dans ma personne mandoi mes condoléances dans ma personne makasi ozonga na kimia batela yo mandoi privé alinga na ngai te dans batela yo ya bazali ya côté mama Malongi ya na France France azali dawa te ya biso na baba te bosikali donc on est aquí ambiance en famille bayananga Rachel Mamondele c'est Rachel Nicoletta allez dada la musique maman la double tete nzambe apambola bino bisous bye bye